Matondo mingi bandeko balandi topesi bino ba yenge kino moka kozwa na bayebanso bazwili baku ya kolanda biso tata ngunza wapi tebaneli mingi na kombo penza ngangunza lwankulu wa ntimu Kongo. Matondo mingi moka kozwa tozongisa matondo na mokonzi ya bakonzi nkumu ya bankumu ngunza ya bangunza Nisonyanzila ya banisonyanzila Fumu Kimbangu dia Ntongonywa wapi ona 1921 alakisaki vrai face na ye lolenge ya kozala na ye pona bayindo mvuluzi ya bandombe Fumu Kimbangu matondo pamba te etumba o babundaki ekobi nteni ya molimo pe bongo ezokoba kino na elonga e Fumu Kimbangu azui contrôle ya direction mondiale wapi oyo azolakisa batu na mokili Congo pays vie Congo pays oyo na futur pona bien-être ya humanité ya ba potentialité nyonso oyo Congo aza ko regorger jusqu'à preuve du contraire. Congo aza number 1 na se ya mabele na ye na mabele pe na mopepe mboka eleki Congo eza te mboka ya Fumu Kimbangu bandeli po amikokela mela na bayindo moka kozwa na yaki mpa vita atumbamaki na moto na mwana na libota na ye pona sango oyo ya kolakisa biso Nisonyanzila Fumu Kimbangu dia Ntongonywa matondo mingi sango oyo Yesusu kozonga na bangunza wapi iye bakobaki etinda ya Fumu Kimbangu longonya pe bongo na Nisonyanzila wapi iye azali kokola butu moi koko ya suka mboka moka kozwa na bana bilaka banso bavutuka banso epai bazwami wapi oyo bazokoba kodenoncer kolakisa maele ya loposo pembe na ba forme na nyonso entre ba scientifique na biso nde bongo tokosenga miniti moko ya moko mobundi ya moko mwana Fumu Kimbangu wapi oyo azomaki neteni ya kinkole to lobelela ya kiboumbu mabela baumbu wapi loposo pemba kumbaki bakoko na Guadeloupe nde aye kolakisa elembo na ye na mikili ya bapaya na France kasi kombo na ye professeur, docteur, ingénieur, savant Omotunde Kalala wapi oyo ba tikaki biso physiquement na mabongsi kaka ya badongolo miso wapi le 13 oyo na mois tozali novembre 2022 batikaki biso na mboka Guadeloupe azaki moko vraiment Kemit moko moyindo atelamaki na likabo o tata pesaki likabo Fumu Kimbangu apesaki e atiaka na service ya biso ba africain biso bayindo nde bongo miniti moko ya kimia na mbuta Omotunde Kalala. Faire cette révolution, il faut un apport de connaissances nouvelles. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est le fait de voir différemment son patrimoine culturel. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple l'Afrique, il y a quelque chose de très étrange. On ne peut pas comparer la pensée africaine aux autres formes de pensée. Pourquoi ça pour ça? Parce que, on vous dit par exemple qu'il y a des nombres décimaux et il y a des nombres binaires. C'est-à-dire qu'il y a un univers pour l'un, un univers pour deux. L'Afrique a fusionné le décimal et le binaire. Voilà pourquoi quand il a fallu faire la révolution informatique, c'est sur le continent africain qu'on a trouvé le code binaire informatique. Quand on commence à regarder, toutes les cultures africaines fonctionnent en binaire. Le tambour fonctionne en binaire. Les arts divinatoires fonctionnent en binaire. Les danses fonctionnent en binaire. Donc ça veut dire que si l'Afrique prenait conscience de la dimension scientifique de sa culture, on aurait notre propre ordinateur avec notre propre code binaire. Parce que des codes binaires informatiques en Afrique, il y en a beaucoup. Vous voyez? Donc ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de très étrange. La deuxième chose, vous savez, on parle d'art sacré.
vous avez dans une confrérie initiatique, on va vous faire un objet d'art. Donc on va vous faire un masque, on va vous faire une statuette. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'à l'intérieur de la statuette, vous avez du minerai stratégique, vous avez de l'or. La chose, c'est pourquoi? Parce que l'or permet la conductibilité de l'énergie. C'est ce qui fait que quand vous avez une télévision, quand vous avez un téléphone portable, il y a une carte mère où vous avez tous les filaments avec de l'or qui permettent à l'énergie de circuler dans la plaquette. Mais vous voyez que s'il y avait pris en considération le fonctionnement à la fois théologique, théosophique, mais technologique de l'art sacré, nous serions en train de faire des plaquettes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons l'or. Vous imaginez, on a l'or, donc on pourrait faire ces fameuses cartes mères, mais parce qu'on n'a pas fait le lien avec notre passé, on ne voit pas que nos ancêtres avaient déjà découvert le fonctionnement de la carte mère dans un objet d'art sacré. Donc la chose, c'est que sommes-nous capables aujourd'hui de décoloniser le regard pour regarder la production matérielle et immatérielle africaine avec sa dimension réelle? Matondo bandeko balandi tozongisi mokakozwa lenge tata a permettre simba bongo bomoi ya mbuta omotunde kalala babwaki mbumaka na mabele akobota susu mingi koleka donc tika ete omotunde babima lisusu ebele koleka homme scientifique intégrer spiritualité africaine pamba te bakoka bongo kozwa résultat positif na recherche na bango et prouve ma otozoloba ki eza ya solo na eteni bango bazoli likabo vibrer tina 3e degré wapi fumu kimbangu atambusa scientifique o nyonso bana tendance ki mythe o tu bazoloba bosolo ne tumba oyo marionnette te oyo baza kolanda billet de banque ya loposo pembe te kasi vrai ki mythe vrai nationaliste omoni compatriotes africaines donc bango wana fumu kimbangu atambusa bango na longengo na bango bazwa penza réussite na domaine nyonso o bazali kosalela recherche pamba te toza bomoko kati netumba ya lobika loposo moyindo kino suka moyindo a retrouver valeur na ye atombwama lolenge loposo nyonso bongo bazali kotombwama loposo moyindo azongi sima tikali sima par rapport à race nyonso et Afrique etongami te eza chantier monene. Afrique ti lelo azo dépendre à 100% na mikili ya bapaya, ce qui n'est pas normal. Matono mingi mama likambo to yeli lelo liboso na bino ezali bongo botuna moko pesaki biso par rapport à musique. Balobi est-ce que musique na mboka Congo eza bénédiction ou eza malédiction? La musique en RDC, oui, eza bénédiction. Pamba te ye moko musique kozana ya musique eza eteni moko ya tradition africaine ya culture na biso bayindo to bongo na mboka Congo. Donc musique eza ndamba bo moyi na biso et la vie sans musique eza incomplet. Donc il faut musique ezala po vie ezala na esengo nango nyonso ya kozala vie. Donc musique eza bénédiction na ye moko kombo na musique mindule wana moni kasi musique na sens na yango eza bongo kotia bato na esengo ko accompagner vie na différentes formes o vie azozwa ce qui vit azui tendance ya mawa et musique accompagner bino na loyemba mawa ce qui bongo vie o bo traverser ezui bongo esengo musique pe bongo ayina lolenge ya esengo vedi baloyembe koyemba mila esengo. Donc musique aza flexible azozwa lolenge kaka vie azomemaye. Donc musique aza lokola mai na nzela donc azolanda ka lolenge basaleli bongo nzela mai azolanda. Donc musique eza vie moni et musique eza bona élément moko spirituel eza bona vibration spirituelle kati na musique et na force no bimeza ko dégager musique ozomona ka musique wana. Maintenant moment o tozali toza kozwa courbe mingi virage mingi donc difficulté pasi occupation occidentale na Congo pe na Afrique ezali donc et c'est bongo musique za forme wana
oyo bongo Congo azo traverser kasi musique etikali na forme ya distraction ndezo koma sikoyo malédiction pour na Congo. Donc la musique est comme malédiction na Congo pamba te atiki rôle na ye ya accompagnement na temps oyo vie aza ko traverser. Donc Congo a na pasi, Congo aza na bagresser Congo bazo piller Congo aza kosibi injustice moni sur plan international. Et mais musique est tamboli elongo te na moment au Congo aza ko traverser moni. Donc musique na réponse ezoko ma malédiction pamba te tokolobi la musique ite sa ba musicien. Donc loyembo ko zalate sa moyembi nde bayembi lokola babimi bango nyonso na école occidentale programme scolaire oyo colon belge atikaki occident atikaki et formé ba musicien na biso bo elongo banité de ba musicien baza plus basoifé d'argent et baza plus na futilité. Or ce qui ont comparé ba musicien oyo na yeteni ya rasta to ba rasta omona lokola baza na formation et batanga kiboyindo omoni na kati na kozala na bango ba rasta omona banzembo na bango eza ko accompagner passe au moyindo aza nango eza ko permettre éveiller salama epai nzembo ezokende. Par contre biso nzembo ba musicien bango moko nanu baza moi quelques-uns ba conscient bazali mais ben inconscient baza mingi et bazo ebate ba na rôle makasi ya ko jouer ya ko redresser même si plein indicatif omoni ko redresser la population ko redresser même ba élite na biso même ba politique forme musique et dresser bango et zong c'est bango na nzela na alignement kasi musicien aotala kaka bomoi na ye ya malonga et ba texte ya composition na bango ezokende mingi na ko glorifier batu njoka batu wana baza majorité ba anti-valeur bato mingi baza kozwa mbongo na nzela elongo banité ne bakomi ba modèle pona ba musicien lingi azwa ne mbongo na ye. Donc ye aza aza pena ko pesa mukongo na vie ya mutu oyo aza devant ye na bato baza ko soutenir bango. Donc yibano mbongo l'état zano musala ni osalaka nyonso zosala ya mabe mais musicien ye azozwanika parce que ye moko aza ko se comporter lokola mwasi ndumba azokipete ye kaka mbongo na ye. Njoka l'homme noir azaki ko jouer na ba valeur moni billet de banque ekoleka mais valeur no ekotikala seko na seko na moment oyo Congo aza ko traverser période eza risque pour na Congo moni tozo risquer makasi pamba te période moko oto lekela esengeli bongo bokonzi ya tata eyala na Congo mais baza ko empêcher ngo na ba domaine nyonso. Alors soki ba musicien na biso et baza ko se délaisser kaka bongo kulandaka maba mbonga mike nzoka soki bazongi na sens ya likabo o bango bazu pamba te baza nu basali ya nzambe. Donc musicien azali motinda ya tata oyo aye na likabo na ye po apesa esengo po apesa le meilleur ni na kati ya mboka kasi akuti ya mboka si etengama ya déjà na ba fissure na ba défaut na ngoye pe oreye asala makasi abongisa mboka ndenge bakulutu mususu basalaki pamba te le ba tozoyemba nzembo ya likama mabele sangwema omoni. Donc na kati ya loyembo wana déjà ya na réalité o bazoyemba ete eza kozongisa bato makanisi tata kufi atiki bomengo likamba mabele yo na yo nga na ya ngai. Donc eza dia koningisa ete biso tozobunda likamba mabele bango ya bango oya biso bongo te bongisa mabele bakoko batikeli biso. Jusqu'à preuve du contraire, la musique est accompagnée et tombate, il y a éveil à conscience, il y a éveil spirituel et musique qui amitié lisusu
na ngambu ya bato bazoluka déstabilisation ya peuple noir jusqu'à preuve du contraire. Tina ngonga oyo tozali koloba yaka na France na période oyo baza koteka biso Côte du Noir balobi ba considérer ba africain lokola ba meuble, donc baza bien na ba musique, ba foot na ba sport, totiki la ba indo baza bien pona ba domaine wana. Mais ba domaine oyo échanger ba grande ligne oyo eza ko booster, eza ko changer makambo et moyo eza inscrit eza absent. C'est moko mo bazo bima ba scientifique africain bazo bima ko bimisa ba valeur oyo mundele a bomba ki po moyindo ayeba ba référence na été oyo akosala ngo modèle, mais ba tiki biso to kumisa ba scientifique ba philosophe nyoso ya ba paya et ba ko ba modèle pona biso nzoka bango ba la vibration positive pona ba mindele pona biso ba kumbeli biso ka ba illusion, donc baza ko faire évoluer biso te ne to tangi bango ba livre na bango et veut dire toke ni li par na yango. Donc il a fallu to bimisa siko ba makabo ya baindo, mais la musique a ko permettre biso soki bongo ba intégrer combat ba musicien nanu bango munko nanu babino une fois des taureaux et baza ba chrétien ba christianisé ba islamisé ba ke na ba loja ba paya pambate po ba salo artiste mondial oyebana. Il faut oser na obédience spirituelle moko solo pambate l'appareil musical muta mutu esimbami na bango impérialiste bango ne bato baza ko booster yango bango bato baza ko manipuler yango ba ko sala grand soki balingi bango, donc il faut oser la moko ya obédience spirituelle na bango ndio moni ba musicien mingi bakomi mibali kasi baza ba mama omoni. Donc to simba eloko yo mutna mutazo botam na likabo na ye pona bolamu na ya mboka ye a botameli pe loposo na ye soki likabo ne ke na sens au contraire ya destruction ya batu oyo o botameli ba kite o sala mabe comme malédiction. Donc mbeli na feti na isengo na ndako za bénédiction pamba te izokata musuni izo serifise lié sabatu yesa la bolamu kasoki mbeli eye na moment ya kande ya nervosité esika ya bitumba, donc ekomi malédiction parce que ekomi koboma moni. Donc mbeli wana eza ko jouer rôle ya bénédiction pe ya malédiction kaka lolenge mutu azosalela yango na tina za kosalela yango soki mbeli eke pona ko défendre bayaye eke koboma mongunya ekomi lipamboli arme blanche moni. Mais soki mbeli aso etourne contre bino pe mabino ko ebo malédiction. Donc le lenge ba don musical oyo éparpillé na mboka Congo mboka ebandeli ya fumu kimbangu nde musique ezokoma malédiction pamba te musique eza une partie à vie ya ba congolais, musique eza une partie à vie ya ba africain ba rituel nyesto ko sala ka photo yemba po yango za na contact direct na monde spirituel na biso. La musique eza na partie munene na bo moi ko sala na biso ya molimo to ya mosuni. Kasi musique actuelle est comme un engin politique au monguni aza ko jouer nango pour la distraction ko lalisa ba imboka. Imaginez mobilisation et salami na ba concert beti na stade des martyrs ba te énergie vraiment ba députés nationaux ba élus nationaux be ba somi ba billet po ba pesa ba kota ka concert ba saka plein. Ce qui OK na moment oyo Congo azo traverser nzala ba okufa na nzala ba compatriotes congolais. Chinois ou Chine aye a komi kosala fufu koteke la congolais. Niveau ya inconscience oyo eleki makasi koleka. Bako kite ko mobiliser batu bongo basala atabilanga. Fertilité oza na mabele ya Congo ni par ailleurs. Ezate ba pays désertique ba tie mai bazolona na Libye. Kadhafi l'époque pour la sala kiango abundi pour kaka comme fertilité mabele wana ya mboka na ye. Mais Congo oloni veut dire obaki tomati na ciment na mire mezobima. Mai kana tomate sukuli tomate obaki mai wana ka ba mbomaka tomate ane eboti.
mais congolais okufa nzala azozangela kolia na mboka ne moko Congo ba leader o baza censé bayeba bososoli ya kiboyindo oyo et bakomi susu ba élément nuisible ya destruction ya vie ya Congo. Mais la foule n'a pas d'âme, il faut orientation ezala. Ozim pifo ya kozala leader des opinions. Osai nango nini likabo wana. Pifo wana obotama na likabo wana. Osai nango nini. Passe na biso yango wana et ba désorienter bana Congo. Ba kena bango kokota à masse musique. Et na suite nango ba mort. Donc comme malédiction. Donc vibration négative et la musique ya Congo. Et bazoyemba kaka nzembo ya mwasi na mobali etindi population congolaise na ekobo bazoyemba kaka molato kombo ya mutu et memi batu nulle part. Donc musique comme malédiction pour na Congo. Ya omoni moko te diaspora bo soso fumu kimbangu elati ba diaspora ba boyi ba musique wana o musique mondaine o chrétienne bango tu ba na mbadi moko. Parce que bazoyemba kaka Yahweh, bazoyemba kaka Allah, bazoyemba kaka bonzama bapaya, bazoyemba kaka makambo ezaki nango tina. Mais ba grand problème oyo ko changer batu ko pesa mutu makanisa ye ba sens ya vie ya mutu vie na ye kozala na ye. Katu. Donc musique ils ont comme élément oyo mungu nyaza ko utiliser nango pona ko endormir race noire et Congo aza porte ya lobiko abayindo tulobaka mingi Congo aza mboka lokola ba mboka nyonso te dans Congo azo sibi fouet ya musique wa oyo yemo aza victime na mélancolique na ba voix ya batwana ba dona iné et comme si contre comme si qu'on détruit biso donc ngonga ekoki c'est ba leader musical ba koyoka te matoye mangongi ingeta biso ba population ba mélomane ba fan tous a conscience que bon moyen biso ko kite ko pesa bango ba opportunité ba comme ba grand pambate et tous ça la bango kaka. Imaginez-vous musicien mora na 5 véhicules 10 véhicules otali ba mbongo wana ekanga mefandi pour ne rien faire. Lelo Congo azolia na maboka d'étranger pain victoire libanais est-ce que sorti en valeur ba fou wana mapa pour ça la boulangerie ça coûter combien mais monsieur moko koki ko sala ngo bazui pena possession ya relier ça peuple Congo parce que ba melomani na ba fani bato bazo consommer mapa wana mais le bazo futa bato nanu veut dire ba dérisoire ba sala monanu ya bien té mais musique azo zo mbongo sans côté album ba mabanga tout ça ba sana mbongo na nini moni baza borone donc baza limiter makasi et ceux qui va intégrer connaissance en fumuki mba on dit ça ouverture intelligence ouverture de l'esprit ndi yanga na évolution na biso donc sans fumuki mbango ceux qui to intégrer fumuki mbango te na bo moyena biso to za limiter pas maté to ça la lecture ndenge occident azo lingela biso to ça la lecture à makambo donc toza au delà ya makambo il faut to leka moni il faut ba comme na musique ya révolution pas maté il faut ba ya na connaissance ya makasi koleka o ezali ba ko révolutionner mais en quoi moni donc so tali ba musique to libongo ya bandeko mususu ya libando mona bazo porter un plus biso pe na mboka bazali ba mbuta mutu global bazali ba mbuta mutu kanza bazali ba mbuta mutu amisi pe bazali moko bazali mais ba o ba na plus de succès o bazana plus makabo makasi ba brûler makasi bazaka pona bango moko na ma groupe to mo mukie yango te ba osala na politique moi clame mo kaba vivre kami na détriment et ba millions ya ba congolais non une fois et de trop ce n'est pas normal na mboka o ya fumuki mbangu et congolais azobota na vibration na bo fumuki mbangu na ye mais baza ko servir na ye pour la destruction de moka lobby te ngonga ekoki total musique na biso malamu ba o bazui moka kozwa pembeni ya ba artiste et musicien ba ebisa bango baza basali na nzambe et pas tozo kende ba jouer na positivité na ba texte musical na bango ba composition na bango batala
lolenge kani orienter population na positivité pamba te bazali bana fumuki mbango ko désorienter population na musique na yo lobi li futi nango ezali et pas tozo kende ko réduire bango dans les néants pamba te chaque chose a son temps ngonga ekoki ya éveil spirituel ya baino ba ete passe na biso bongo za ba religion étrangère musicien nini akoyemba pasi oyo bakoko bayoka Roi Léon Paul II aboma combien ya ba Congolais akata maboko nani akoyemba ngo nani akoyemba déportation pillage des valeurs nani akoyemba ngo nani akoyemba injustice oba wasala biso pillage bazo piller na este ya Congo nani akoyemba ngo donc ngonga ekoki ba artiste et musicien ba ete ba na lourde charge baza basali batinda mianzambe moma obaye tozo bunda na mutu asimba ibundeli na ye oyo ekosala bolamu mpona kime ya Congo biso bango tosala musala ya éveil spirituel chaque domaine asala bolamu mpona population na mpona Congo ebima po ebimisa Afrique mobimba ngonga ekozala biso kaka ndampambati na media eza bongo ngonga mpasi mpe mawa tozongisa musique na biso na bénédiction ezala elema oyo ekolamusa makanisi ya bana ya Congo tolongwa na baloyembo déjà ba musicien chrétien ba déjà bato libebi pamba te bazokumisa nzambe ya Israël moni aza congolais mais aza kopesa énergie na ye na mikila bapa ya Israël oyo ye moko kuna nanu azanga makambo ebele donc azoyeba te ke ye aza peuple eli donc tozwi makabo tobotami nango na mabota makabo wana euti quelque part donc tokokende kojustifier likabo ozwaki osali nango nini soki likabo no eza kodétruire po eza détruire ndenge tolobela boye donc bamusicien chrétien badia baélément nuisible na kati ya société na biso ya Congo mpe Afrique donc baartiste tobengaka mondaine baza sélectionné mais tokota makasi tokendaka te nkamba mpona kokende kaka mais tointegre bonfumuki mbangu moni toyeba nsiku loi de la création totanga quelle que soit tendance nyonso kota kaka na biamba oyo baolobelaka mfumuki mbangu et composition na yo ekozwa mbongo wana vibration na yo ekomata pamba te fumuki mbangu eloko eleki makasi ezali te courte joie oyo loposo pembe aza kolakisa ba artiste et musicien akoimpose yo clip ya moitié ni ya bato ezalaka bongo donc bakolingi osala makambo na imposition na bango mpo basala grand nzoka ezaka luvunu moni ezaka luvunu donc tobundela bavaleur ya bokoko na biso tobunda mpona pasi ya baindo baa na pasi soki yo obimi musicien yeba ete likabo ebimisi yo mpe ngongano ekoki bakoko babundi pamba te ozala modèle à suivre kasi ezala modèle mpona bénédiction ebele ya bato ki ozala modèle ya libebi ya bato donc toko rendre compte na makambo nyonso oyo ozomonaka pamba te totiki bana biso bénédiction elandaka ntina bana idem malédiction mpe elandaka ntina bana donc toluka bolamu na mboka Congo c'est plan surtout musique ezwi une grande partie à vie à bato une grande partie à vie à bato donc tosangana non mpona kokeyamba artiste et musicien bomobilize bokeyamba ye parce que nini ezangi bino bomobilize bongo mpona même kaka kotia ave na bino propre bangongi bazala su te pamba te malaria ezoboma ti sikoyo baterase baveni eza ebisalité okondima te donc tokoki kosangana te mpona bolamu kati tosangana kaka mpona bamusicien kaka non tokozala manipulé jusqu'à quand conscience ya biso esala il faut tolamuka tolongwa na pongi il faut toimposer bamusicien toimposer balidé des opinions il faut biso nde toimposer mais population ngo batiki ye christianisé islam batiki ye kaka asengaka ne kaka batie pauvreté mpena vuli na pauvreté tokoki mpe kosangana 10 francs 20 francs kosenga mbongo na poto tout ça tosomita mwa bapau un état koluwe tosali mpe bilanga na biso moni tokolonga même na pasi oye tozala kaka na nsima bamusicien moni donc oyo azwi likabo ozala pene ya musicien moko songolo pakala bayebisa bango ete baza basali na nzambe
ba jouer rôle positif pour na batu oyo bazokomisa bango na moment oyo nani koleka pas tozokende rendement de compte ekozala ozala en vie tozala déjà ozongi na monde spirituel toko se rendre compte na likabo oyo biso tozwaki et to jouer rôle to c'est la don musical to c'est la likabo oyo to botami nango na positivité parce que ça la biso komona je dis popularité wana et bazo sangana pour ne rien faire nzoka eza énergie mobimba oyo tokoki korienter yango positivement même ka contribution na musique kaka t'orienter bango mpona kobilongola Congo na pasi mais tozala kaka ba marche pied ya ba musicien soki ayebuke yamba efulu wana e bénéficier kaka na ye moko asomi kaka ndako na ye moko asomi kaka hôtel na ye moko kaka hôtel na ye moko kaka aza kotonga akozwa combien de travailleurs bokompani na masse oyo baza kosoutenir ye donc deux poids deux mesures donc balance eza kutu te matondo mingi ngonga ekoki na biso bana ya Congo oza pe grand ndenge ozaka bongo na kimuke na pamba te Afrika azobotama na grandeur na ye Afrika azobotama na intelligence na ye abotama na capacité na ye mais politique mise en place na ba occidentaux à entretenir na ba marionnette de l'Occident ndeza ko maintenir biso tozala babiloko tozala na passe oyo toza nango ngonga koki ya ba dirigeant lokola ba Mao ba Poutine ba Xi Jinping Congo aza munene Congo aza na vocation ya puissance mondiale Congo wana Congo et batu ya Congo baza n'importe quel batu te tolongwa na distraction ya muziki tomisunga pe tosunga mboka Congo moni oza na tina makasi obotama congolais obotama africain sala makasi nanu olongwa na kibowumbu ya molimo nde ekopesa yo sikoyo vision moko claire o comprendre que ngeta naza pona intérêt ya mboka na ngai enasala makasi ngai nde nabima po mboka na ngai bima dès que yo oza nanu na pauvreté oza nanu aliéné yebaki Congo eza pe bongo donc yo oza Congo eza yo sala makasi na moko tokoma batu ya tina ezaka te kotanga bakelasi milai po koma mutu tina te botana likabo tout homme né na quelque chose tobotamaka vidi kaka te pamba te koloba bayaki te kolobisa obotama na maloba obotamaki na mine obotamaki na bacapacité na yo obotamaki yo moko ya kolia bedi capacité wana ya kolia mama kaka azwaki eloko atina monoko me yo moko obendaki osisaki omoni donc tozobotama na quelque chose na bacapacité na biso mais toza s'embrayer par rapport au côté déjà mokili déjà occupé na milima bapaya na christianisme ba démon so wana ya christianisme ya islam ezingeli Congo ezingeli Afrique nde bo to komi ba paresse to komi bongo ba aliéné to komi bongo bazoba na bango ngonga ekoki to longo na buzoba ya biamba bapaya ezana tina makasi penje ezali pamba te bomoi na yo soki ebongi nde Congo ebongi pamba te mokonzi akoya pa bongisa bomoi ya bakongolais donc congolais sika azali na moko pa africain azali na ye moko asala makasi koboya nanu bamiziki oyo ya kimwasi na mobali miziki oyo ya bakombo ya bato miziki oyo ya kokumisa molato ya bapaya na moko na liboso tokomi koboya yango eza mba moko koloba ete musicien na ngai changer façon ya koyemba changer composition na yo po sikoyo nayamba muziki wana so toza koconsommer kaka bamiziki wana oyo eza kotinda biso na mabe na distraction donc toza mpe koloba ete continue kaka na buzoba tokontinue kaka na pongi na biso soka mokili ezotambola mokili ezokende mokili eza na suka te yo nde mutu oza na suka donc toluka bolamu na muziki na biso
ba o baza ko soutenir ba musicien ingeta to imposer bango baza nanu débaptiser disons bazo nanu na kiboyindo ba incarner ba valeur spirituelle kati na bango na religion ya bakoko na bango wapi o bako bimisa sikoyo bolamu ya baindo balongo na biema bapaya pamba te kopesa maboko tozo kopesa bango maboko nde bongo bazokoma ba grand sikoyo toluka baye o baza na ba texte eza kobala na ba valeur na biso yango nde eza bolamu na biso tokomi na suka tata mama ezalaka pasi makambo oyo na motema komona ulenge mokili ezokendele ulenge manipulation ya masse eza kosalama kotikala kimia eza kozala complice na baye bazodétruire Congo mpe bongo Afrika ngonga ekoki zwa conscience telama pamba te la musique eza kokota mingi na litoi déjà eza dia komodifier eza dia kotikala grave na mémoire na yo eza dia un impact na kati ya bomoi na yo etoka musique oyo ya malamu pamba te bango nyonso basala musique ya malamu matondo na bana ya Congo mokakozwa na baimboka baindo ya mokili mobimba totelama ngonga ekoki tobundela lobiko na biso tozonga na kiboyindo na biso ska bokasi na biso bongo ezali Mfumuki Mbangu axe central Mfumuki Mbangu molakisi nzela Mfumuki Mbangu longengo ya ntombo na biso vibration ifandi bongo na komba Mfumuki Mbangu epai tozali totia Mfumuki Mbangu na kati ya bomoi na biso po tomona elonga pe récite na maso bongo toali kosala Mfumuki Mbangu azali nyonso mpona baindo matondo mingi